Bandeko mbote na bino muto misana ulandanga nzambe pambola bino. Bandeko, vous remarquez cette fois-ci na osala vidéo moko ya ba 2 minutes 1 minute 59, c'est-à-dire batu ba benginga batu ba lobby suka nango to mener banquette bazana ba raison. C'est-à-dire que bandeko ba vidéo to salaka awa na poto na Kinshasa balanda yango te. Batu balanda yango ba politicien na quelques miyibi ba mutu balanda yango. Siko ningo chaka tembe benga na famille na bino tuna ba oso bayibo kecho ba yibi soko to yebi ete tuna ba oso bayibi odombo ba to yebi ete bango tu wana na sel banquette ba yiba kutu bato wana te. Pourquoi? Parce que combat oyo ezala ba niveau ebele ti na niveau ba méga. Donc, si vous avez un méga il y a 1 mois, à côté peut-être 2-3 vidéos ici. Ce qui au lobby na 30 minutes. Au moins, na 10 jours, pardon, une semaine, à perdre plus de $10, maintenant il est en beauté. Alors, dernièrement, ça fait peut-être 4 jours. Nous sommes en Angleterre, à Benga. Abi pasteur Jacques dina banza mbote abi vraiment ngala ndaka biloko no pe na panza ngo mena mona kapasi na kata ngo 2 minutes tina no ba mwanda na ba este tout no pa landa yo. Donc ce qui vraiment lingi au rendre ba congolais service pas na comprendre bando sala ka ba vidéo il y a 2 minutes 1 minute 50 tout ça comme ça ba banolanda bango nyonso makambo ezoleka parce que RTNC télévision il y a RDC balakisaka makambo ezoleka na STT. Do bandeko eza mawa pesoni me bango bazana esengo pona ndenge batia Félix place wana bayebi ke Félix ayebi le côté rien. Na batu nyonso Félix azui azosana bango bayebi le côté. Bandeko nanga télévision RDC balubila kaka muziki na makambo nzambe esili. Na makambo ba Europe makambo este bana Kinshasa bayebi yango te. Soki yo okena kini yo nde muto bana ko expliquer batu ana este kuna babomi boye kuna basali boye bango yo nde muto bana ko expliquer bango bayebi yango peti. Soko super vidéo oya ba 30 minutes otali la ba otali sa bango omona ba bayi na bango pona banzala. Do bandeko ba vidéo to mona to lakisaka awa to salaka awa ba vi o bomona kawana ezaka ya libanda ya mboka ezaka ya mboka na biso te. Soko cheka tembe kende la Kinshasa to na vacances okomona ke soko mukuna batala na bango te tozo bomanzo sala ba rien batala na bango te. Yango bandi bomoni vraiment nga ba interpeller nga na ndenge so vraiment soko lingi mboka na biso sala kama ba vidéo wana parce que so sala kama ba vidéo wana to tinda ngo partout ba otala yango poza mo 2 minutes. Mais soyez comme ça, 5 minutes, aïe, et c'est ya bon mon akami ba vidéo ba tindi la biso awa ezarami ba 2 minutes bon mon atie wana ba vidéo ba tinda wala utikini oyo ya ba wewa na ba luba balingi su kabila balingi su tino mbote vraiment akomi vomi. Pourquoi? Parce que bango bana oyo kama komto lo baté tant to so savons que pouvoir est na IDPST, pouvoir est na cash est FCC. Donc, si l'on se comporte comme ça, il y a pouvoir, on a et outil la IDPST, mais ça pouvoir, il y a cash. Le les pouvoir, il y a cash, n'a obéir, n'a mon conseil à FCC. Alors, ndeko yo lek na biso nani, lek nanga oyo nani, Henri Magie, à l'ekaka. Alors, clairement que pouvoir, il y a cash, il y a IDPST. Mais le coup, on a répété, mon trop, non? Oyo a sample sa Chilombo, babwa ki na prison, akina ko sala 2 ans po azolo ba vérité. Yamana bandeko na banzi bomoni vidéo na sele mususu na ya Maman Denise akina visite à courtoisie et pas ya mboso, ba congolais bazo yembila ye Nzambe poni yo tala niveau ya congolais bandeko. Botala niveau congolais azana yango batata mibimba. Bazo yembela moto bango ba yebi kaza rwandaise mais yo kanze bazo yembela ye do baluba mawa honte à vous baluba eza mawa miki non eza mawa pour baluba. Allo bandeko eza passe na sala vidéo mususu bandeko
na biso na bino to komantaka epai bayebaka zoba yangwana ngana ko pesa vie nanga yo moni vie nanga eza mabe olie o commenter o sala commentaire ya yo peut-être solution bien eloko lingi te o mono fingi tala niveau na manotanga bino bakomo ya bazoba o ba komantaka ndenge ko finga o ba tiaka pa na ngana manotanga bino bakomo ya bazoba wana ba insensé comment ngana zo koloba yo ozana raisonnement ta mukete kaka ate aluti commentaire mabe oza suka ya zoba na banotaka komono l'air nyonso la lakisaka bato ke so omoni moto akomi boyebaki aza zoba botiaka commentaire ne en considération te parce eza mawa bandeko na ngai biso bakongole mosala biso koloba na koloba solution ezalaka te solution nini rien barwandais balobaka te mais bango kuna baza na basolution oyo ya biso tokende epai tozonga epai après 2023 tobanda continue kaka komba ya kolobaka solution eza te. Donc, de Mobutu, 32 ans, après 83, tu continues l'opposition. Tolongwana Kabila le père aye, Baluba, Balingete, opposition. Kabila Joseph Kanambe, aye wana, Kolobana Luba, opposition. Chilombo aye, Kolobana Luba, opposition. Après Chilombo, et vous avez souvenez wana? Mais tu se réunir, pourquoi? Tu sais ce qu'on dit. Combien de fois je vous ai dit que une maison confrontée à des luttes internes, cette maison ne peut pas remporter une victoire. Nous sommes divisés. Mais quand est-ce que nous sommes unis? Même Moko est incompétent. Mais pourquoi tu as la unité? Tout ça toujours divisé, parce que c'est comme ça que c'est pour ça, Bandeko, en 2024, président Nyons Oyakoya, même avec un trucage, il faut se unir. Tout le monde a solution à 4. Tous en assemblée. Tous en la mission de non, au beauté. Tous en libandate. A priori, solution. Et qu'on s'en na Kinshasa. Ah, on a libandate. Ah, ouais, tout ça, à Koloba. Tout solution, moi, c'est mon boué. Abina ba outi marche. Pour la maison, les cas, na est, vous n'a pas le bois loba. Vous ne comprenez rien. Mais marche, vous va aboutir dans quoi? Vous savez quoi aboutir dans quoi? Parce que Batu, oh, yo pas bien la marche. Bangonde mutubaza, ba donneur de leçons. Bangonde mutubaza ko loba na batu na bo marcher ndengwana. Bango ba yebi ke chilombo azaki na combat. Bazui mutu azaki na combat, ba tieli binoye. Balemi la mino, bolobi aza congolais. Mais vous marchez pourquoi maintenant? Mais pourquoi vous marchez? Donc vous comprenez le côté? Vous marchez pourquoi? Parce que bino le baï ke oh on a étranger. Bango bazui Congolais, baché wana. Congolais ma outu combattant, ye wana. C'est comme ça marché pourquoi? Mais vraiment on a mis bazoma. Donc on marché n'engé koki et l'autre côté. Donc solution, il faut dans la carte terrain. Si quoi solution, il faut dans la carte terrain. Il faut tout banda ko appeler la solution. Ka ko finga. Mais solution to ko lukango quand. Bande ko ngwa nezaki entre parenthèses, na uti la bino mwana congolaise mwana biso. Il y a 14 ans akomi mama ya bana misato. Eza histoire moko mawa mingi. Toko silisa ngote. Mi bolanda ngo nazwi yango parce que bato musu oyo balandanga bato te bakotala ngote parce que ngazala bato musu yanga à part nga balanda bato musu te. Donc à part ngai balanda bato musu te. Parce que bamonaka tina te ya kolanda ba boketu ba odombo poizo nini? Poizo vraiment nini yazwa? Rien. To balanda ba ngote. Ya nazo benda ngo na laksabino ba oyo bazana motema mawa basunga ye. Tolanda. La définition de la vie est vraiment difficile à signifier parce que cette vie frappe tout le monde différemment et chaque personne au monde a une histoire à raconter. Malgré que certaines soient bien pires que d'autres, ces enfants vivent le moment le plus pire de leur vie. Ils ont perdu leur mère et leur père les a abandonnés et a épousé une autre femme seulement 3 mois après que leur mère ait quitté ce monde. Elle a 14 ans et c'est elle qui s'occupe de ses plus jeunes frères et sœurs, puisqu'elle est la plus âgée. La façon dont tout s'est passé est incroyable, et voici leur histoire.
C'est dans la République démocratique du Congo que nous les avons trouvés. Des jeunes enfants qui luttent pour survivre dans une vie amère. Et aujourd'hui, ils partagent avec le monde entier leur incroyable histoire qui nous a laissés sans voix. Elle s'appelle Véro, c'est comme ça beaucoup de gens l'appellent. Mais elle dit que son vrai nom est Maombi Bakunjuze. Elle a 14 ans. Mabé a 12 ans. Mazira a 9 ans. Et le garçon Akiri, qui est le plus jeune de tous. Allo bandeko, toluka tolongola publicité. Mais les rencontres, c'est pas toujours simple. mais ça a moins difficile pour l'on bala moko bandeko. Na ebité sur aza Swahili ou bien Muluba. A 9 ans et le garçon Akiri, qui est le plus jeune de tous, a 5 ans. Ils disent qu'ils sont censés être 6, mais l'un d'entre eux est mort. Ils sont 5 maintenant et leur frère aîné est également parti. Il les a abandonnés parce qu'ils ne savaient pas non plus quoi faire. Au moment où le monde s'est retourné contre eux et que leur père a failli le tuer, au début, ils étaient une famille heureuse et tout allait bien. Les deux parents vivaient en paix et travaillaient pour s'occuper de leurs 5 enfants. Ils vivaient tous à midi en famille. Mais très vite, les choses se sont effondrées et personne n'y s'y attendait. En 2020, malheureusement, leur mère est morte. Cela a choqué tout le monde, mais ils sont restés forts et l'ont enterrée dans l'espoir de trouver un moyen de continuer leur vie. Mais la mauvaise nouvelle est que tout s'était maintenant aggravé, que survivre semblait impossible pour ces enfants. Seulement 3 mois après qu'ils aient perdu leur mère, leur propre père les a jetés hors de la maison, aussi jeunes qu'ils étaient, et il a épousé une autre femme. Quand ils ont été jetés dehors, Véro avait 12 ans et le plus jeune avait 3 ans. Quand cette dame est venue dans leur famille, tout a changé. Ils n'y reconnaissaient plus leur père. Il s'était transformé en une personne sans cœur qu'ils n'ont jamais connue. Il a fait des choses incroyables et ils disent que c'est comme s'il était sous l'influence de quelque chose. Ils étaient si jeunes et ils ne savaient pas où aller. Ils n'avaient nulle part où partir. Ils sont sortis dans la rue, si affamés et confus. Heureusement, ils ont rencontré leur oncle. Ils lui ont dit ce qui s'était passé et il les a recueillis. Il les a amenés dans une petite maison où ils vivaient et leur a dit d'y dormir. Il était pauvre, donc il n'y avait rien de plus qu'ils puissent faire au sujet de leur situation. Le lendemain matin, ils se sont réveillés et ils se sont habillés pour aller à l'école. Mais ils avaient extrêmement faim. Ils sont passés devant la cour de leur père et dans la plantation tout autour. Leur frère aîné a coupé une canne à sucre et l'a apporté à ses jeunes frères et sœurs afin qu'ils puissent manger et ne pas mourir de faim. Mais au moment où ils ressortaient, leur belle-mère l'a vu. Elle a immédiatement couru dire à leur père de le punir parce qu'ils voulaient la nourriture de cette plantation. Pourtant, ils avaient été jetés de cette maison. Ils n'avaient donc rien à faire là. Leur père est venu le chercher. Le garçon en question s'appelle Kubaka et il l'a retrouvé. C'était vraiment un geste que le jeune homme allait regretter de toute sa vie. Il a battu son fils sans pitié. Kubaka a été grièvement battu jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Il avait beaucoup de blessures avant d'être ensuite transporté d'urgence à l'hôpital pour un traitement. Il est tombé dans le coma et il a dû subir une intervention chirurgicale intense. Il a été tellement battu qu'il a saigné à l'intérieur, ce qui n'était pas du tout une bonne nouvelle. Et si rien n'était fait immédiatement, il allait en mourir. C'est pourquoi on a dû lui faire une intervention chirurgicale. Il pensait qu'il allait mourir, mais heureusement il a survécu et ils sont rentrés chez eux. Quand Kubaka est rentré à la maison, il avait peur que son père revienne. Alors il a dit à sa sœur Véro et ses autres frères et sœurs qu'il partait quelque part et qu'il allait revenir. Il a quitté la maison, il s'attendait à ce qu'il revienne plus tard dans la soirée, mais c'était le dernier jour où ils l'ont vu.
Ces enfants ont plus tard abandonné l'école parce que même obtenir de la nourriture était un problème. Cela signifie aussi qu'ils n'avaient aucun moyen de se permettre de payer les frais de scolarité. Et à ce moment-là, ils sont restés à la maison. Après que leur voisine ait remarqué comment ses enfants souffraient, elle a donné environ $9, l'équivalent de 6 000 francs CFA pour la soutenir. Elle a commencé à vendre du charbon de bois qui est utilisé pour la cuisine et c'est comme ça qu'elle s'en sortait, elle et les autres. Elle s'y réveillait tous les jours le matin et passe au bord de la route pour vendre son charbon de bois. Elle dit qu'elle le fait depuis environ 2 ans aujourd'hui, puisque c'est la seule façon pour eux d'obtenir de quoi manger. Elle ne trouve pas facilement les clients pour acheter son charbon tous les jours. Et quand elle ne parvient pas à obtenir assez d'argent pour les nourrir, ils sont obligés de mendier de la nourriture à leurs voisins et c'est comme ça qu'ils vivent. Quand l'un de ses jeunes frères ou sœurs tombe malade, c'est un réel cauchemar pour elle parce qu'elle utilise le peu d'argent qu'elle a économisé de son business pour pouvoir acheter des médicaments pour la personne qui est malade. Je vois cette fille depuis un certain temps et il y a un moment, elle est venue acheter du charbon. Quand je l'ai vue revenir le lendemain, je lui ai demandé ce qu'elle en faisait et elle m'a dit qu'elle le revendait dans la rue et c'est comme ça qu'elle obtenait de l'argent pour acheter de la nourriture pour ses frères et sœurs. Elle m'a raconté son histoire et c'était vraiment triste. En ces temps, elle avait utilisé tout l'argent pour acheter des médicaments pour ses frères et sœurs et elle n'avait pas d'argent pour acheter plus de charbon pour le revendre. Maintenant, je le lui donne pour aller le vendre et elle vient le payer quand elle obtient des clients. Elle garde ensuite le profit et voilà, c'est comme ça, c'est tout ce que je pouvais faire pour elle. Véro dit que tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est une vie meilleure pour ses frères et sœurs. Elle souhaite qu'un jour, ils puissent retourner à l'école afin d'avoir un avenir meilleur et plus prospère. Elle va à l'église la plupart du temps et c'est pour cela qu'elle prie. Elle sait qu'elle va bientôt se marier à cause de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Elle ne sera plus... Si t'aimes rester fraîche pendant tes règles, tu vas... Alors, Bandeko, c'est vrai que nous sommes obligés à vous le Elle ne sera plus en mesure de se... Vraiment, nous sommes obligés à vous le Beaucoup on va chaîne mususu parce que ça va coordonner à moi na ngote mais eloko vraiment na ko loba na mibali soki oboti na mwasi bana misato mine baza ba minere baza pena bana mike c'est pas la peine ko bala ozo mwasi musu na ndako po ya kobokola bana wana bunda kaka yo na bana na yo okobokola bango nga moko na viva moko ndeko abengisi mwana ya mwasi ya moins de 10 ans tala ke na ndako na bango ona zolo bana bino ezali na Gabon tala ke na ndako na bango bapesi ngambilo wa kolia songa zolia mwana ngo zotalanga songa na lingina lia mwana ngo zotalanga na benge yaka mama yo tikaye na pesi alia ale na pesi alia ale na pesi alia mwana akina nzala moko na peut-être que 2 jours alia kana été moi si au papa na yazwa moi si soza mutema be amutema be basi oyo o mutema malamu par expérience na musala nzambe pona bana ya ba mingite oyebi na zwi sani wana na mwana wana na kele de côté mwana bani kolia mbangu mbangu ka po atonda na ibisi papa na bio na ko kipete bandeko na kanda moko je crois 20 ans passé neti na beta mobali wana bomaye tango to sisi kolia na tunie mama na zawapi o azra Cameroun ana Cameroun na okozong saite okozong saipa mama na ite na banzi histoire bozolanda
Il y a moi na oyo a commis mère de 3 enfants, moi na 14 ans. Maman na ye akufaki. Papa na ye abali mwasi mususu. Ba remarquer que papa na ye mutu eza su ndinga zalaka na bana te. Akuma beta me bana na ye mususu mwana mususu akikota ti hôpital pona mwasi. Bo pesa na ba conseil bande konanga. Na mosali na nzambe na kocha mto nzela mabete mais par expérience. Ceux qui bana bazalo ba mineur et que beaucoup na bango yomoko ou alors pesa bango pa mama leki na bango. Pa mama leki na bango bazaka moi bien. Ke pa ya yo na mwasi. Soit mwasi ya koya akanga bana mwana wana ndoki, soit eloko moko kaka ya bien te. Mais soki oyo ya ye akena bango pa mobali, mobali aka na problème te. Mais kaka mwasi soko aye kukuta mobali na bana ye, ça devient un problème. Mais c'est pas possible ça. Mais ça devient ah mais non. Au moins moi c'est mon osa bien. O le pe moi c'est malamu. Mais ndinga kuma contre mwana ya mobali na ye, nazala bakango combien nga nazala bakango combien. Et ces femmes là partent à l'église. Tala ya mwana oyo epesinga mawa. Nasi banso o regretter pour na sisi ya mote. Mais bolu ko na YouTube o mona yango. Nazala bakawa ne belé. De toute façon mona rabio mo ke ceux qui ndeko mobali ayiko vana ndako oyo ndeko mobali azana mwasi ndeko mobali kama mtaka mabe. Mais ceux qui ndeko ya mwasi ayiko vanda ndako wana mobali akipaka na ite. Mobali akipaka te. Mais ce qu'on juste ko bango mi balé. Oya mobali mutu mabe toujours. Même azo sala ndenge ni akobima mutu mabe. Ça c'est drôle ça. Bakawa na zana combien? Moi si soki ndeko na ye ayiko vanda ndako problème ezate. Mais ceux qui ndeko mobali mutu ayiko vanda ndako na ça devient un problème. Mais problème ezalité ti akocha à l'aise. J'avais encore mon quoi en français. Papa so fana mwana ye problème ekite tango mwasi aye. Ah mwana zandoki andoki. Ayoka ina pasteur moko a confirmer que mwana na zandoki. Pasteur on a comme apôtre aye a confirmer na ndako na zandoki ba bengani ye. Tango ba bengani ye akomi na kisasa mama ko tiangola. 2-3 ans papa na kufi. Pa ya kendaki nzamba cheke loboko. Azuka mwa solo abandi ko yesko France kaka ba aller retour akomi po akutana na bana oyo papa na boti mwasi ona lingite abite na yeko vanda pana bino te na ye na pesa ombongo pela zonga na ngana ngola na boy ko so sa po batebele ba weba yango koma motema ya mwasi na boko sila ba commentaire belé mais déjà oyo pesinga mawa bino boyebi ke ona zolo beza vérité nazoko sate ndeko mobali soye ko vanda epai mwasi na mobali bali kote ndeko mobali wana azamtu babia mais soki oya ndeko mwasi peut ko vanda wana ni problème te et puis mobali so akuti mwasi na bana souvent il y a problème te mais mwasi so akuti mobali na bana au début ça gentil parce que azowela libala et après bana na ko benimina ye. Bokanga motema kuvanda kabino moko sa mwasi. Bokanga motema kuvanda yo moko sa mwasi. Tala mwana. Allo bandeko. Natchela bino kamo eloko yo ta musuko ede batu mususu. Bandeko. Tolandi vidéo moko sur WhatsApp na Facebook. Bazo biso ke batermoso tosomba ya ba chinois eza na ba comprimé na 4. Effectivement, totali ba vidéo, ngape na vérifier termos na nga soki tomona ba comprimé wana. Fongoli termos na nga mona fongoli. Effectivement, comprimé moko ya ngoyo ya mibale ya ngoyo ya misatu ya ngoyo eza 3 comprimés. Il paraîtrait ba comprimé oyo eza ba poison o ba chinois ba teli biso. Tozo meko buka termos na biso
totala soki vraiment si réellement eza ya solo. Effectivement, ba compliment ngo eza ya solo. Bandeko. Oh non, ça a thermos. Apanda thermos na ye. Eza ba comprimé, eza poison au ba chinois. Ba saleli biso. Ko compliment ngo ya ngoyo. Ya ngoyo. O ba chinois ba saleli biso. Ndeko nyonso oza na thermos, panda thermos na yo, panda information. Alors, bateau batiaka ba vidéo ya ba 1 minute tout ça pour na kopanza bomeka kopanza yango bobe ngai pe na bana kosala ba vidéo ebele ya 2 minutes 1 minute pour na ko luka ko faire éveiller bana ba congolais parce que nga musalo na salaka ya koloba tout ça ba makambo ya nzambe na oya mboka bafuta ngate YouTube afuta ngate ba o ba yebi na YouTube soko zuka ka image ya moto eleki 2 minutes ba photo soste soko zu nzembo eleki 30 secondes ba photo soste la beaucoup de 2 minutes so eleki 30 secondes ba photo hote. Alors bato yo ba betaka mutu il faut ça la 1 heure pour bino botala ya zwambongo il faut beta 1 heure alo ba maka même zanga tatina po soko na ba photo embo mais ngana sala yango na service mo gratuitement nazana besoin te YouTube afutanga elingo batela za posa mbongo tela posa mbongo mais lingi te YouTube afutanga na lingi peuple azala éveillé peuple ayeba vérité ni neza koleka bande kunanga tangu na oso na bato ya Kinshasa tangu bato bazota bazokende bazoya bazoyebisanga ke musala bo sala ya pamba bato akini balanda na bango te soko lingi balanda bayoka talika muzoloba cha ya 2 minutes. Ce qui a 2 minutes, bamoni ba otala ba koyoka wana oko aider peuple congolais yana epsi bino ke na ko sala tout na sala ba vidéo ya 2 minutes parce que aider ba yoka même que qu'est-ce qui ne va pas net lelo na bamboko kuna exte ni nezoleka kuna bino bo sala ba défiler la bino na kini kuna bazana ko besoin te na RTNC balexa la bango te c'est bête. Bino ba congolais bozo sala manif awa ole na RTNC kuna ba lakisa ngo po peuple amona te kuna ba lakisa ba ngote ah ndeko za mawa do RTNC makama mboka na ye ndenge o bozo boba bato so kina kino expliquer famille na yo bazo kamwa yo parce que RTNC Alexandre ngote bo biso siko tozo no bila tozo no na ba vidéo ya 30 minutes 1 heure de temps batala na ba ngo pété. Tangu yo kende kote moko lobio Denis aze kolobo to Kabila aze ko bazoka moyo ba bibe no biso ebinde on ate to ebike Kabila tata na Kabila wakufa ya ono zomona tangu bino bozo ba makamu susu bo pele kidi kuna makamu susu parce que médias ils ça rien télévision mutoko ko former bango télévision ba makabambo kate télévision ba loma makaba STT télévision ba kaka basanga l'église sili alo bandi onanga nzamba pambola bino naza fatigué na bimai na ya sikoyo na osabe makoma nzambe po lobi eza jour l'église naza na mo information so batinga ya mais vraiment je suis fatigué nzamba pambola bino bomoni ndenge bato bazobeta maboko pona Denis Nyakero makamwa mobutu ko o IDP ça bana condamné bango na so bazongi lengo basobeta na biso na tomona na France c'était que première dame akolo kutana na président assemblée ça n'a rien de rapport baso ba komni parce que première dame aza femme politique té makama politique ma gouvernement ya zate mais bomoni o wana Denis Nyakero akepa mboso. Après, les politiciens congolais, parce que les maboko, comment tu as niveau ya boye? Tu as niveau ya boye. Mais c'est comme nous pour libérer Bogadeni. Même si nous tina 2033, la RDC ne sera pas libérée. Tina 2033, rien.
et soki toleki 2033 tikuna congolais mususu te yo zapesi bita te congolais mutani bazoba balangage buzoba te oler a réfléchir na ba oh mais nini ba likambo abwe obandi ko raisonner nazana bato ba benga ya babi pastor na ndai ba raisonnement na yo na moni za ndengwana ngasa mona mukete abi na moni za ndengwana aluki atala nde to za libérer amoni yango te. Banda 2001, oui, armée ezakana bamboka bapaya. To komi na 2022, ezala bamboka bapaya. Na 2023, ezala bamboka bapaya. Tant to komi na 2024, ezala 2000 bapaya. Tant to komi na 2034, ezala bamboka bapaya. Boza libéré deni. Mega ko réfléchir na ndengwana. Boza libéré pona ni ndengeni. Parce que nous sommes bino balobaka ba paya ba bloquer bino kaka na armée. Okito mata basa à l'aise armée ça na boko na bango. Ba garde corps ya tilo ya bango. Bino boza libérer ndeni. Bon meka ko réfléchir avant ko tia commentaire na osonga na zoloba. Bon meka ko réfléchir. To libérer mboka ndeni. Et c'est fini. Somo tete mo monango. So yo réfléchir ça musika te. O monango un jour. Pasteur, on a fini qui est raison. Bande Gonzama Pamela Bino. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.